RDC yo mpenza soki nzambe te nde toza wapi omona bafonctionnaire bazosala salaire eza ya malonga te me na bandako baboti eza sikobika ngolu ya wiwi tosengi ngolu efuluka lisusu na mboko oyo ngolu papa tosengi ngolu na RDC na eklesa Merci mingi mama Annie na ndenge yo osili kosala ba recherche na yo osili kopesa biso milulu wana ya kolakisa biso ba site nyonso to ba village nyonso to ba ndako nyonso wana ya makambo nyonso ba les sept églises place la kolekela asepeli mingi komona ndako ya mama Marie mama na biso mama ya botela biso okolo Yesu omoni ndako wana n'est-ce pas la fenêtre est atteinte n'est-ce pas Kikuku, n'est-ce pas? Oui, mais il y a des places dans le temple de Jésus, il y a des camions, surtout il y a Baba en Israël, il y a des gens qui sont les gens qui supposent moi église comme chapelle baza kosambela ti lelo koma pe chapelle bakenda ko visiter yango bakota kana kati pe ba sala ka nini ba lokola na mo ba prière mike ele yone koma site touristique ino bo linko bomba ba bonkulu na bino te yeba na Israël ba bomba ka ba bonkulu même maman Israël te ezako le kama bele ya Turquie mama ni Turquie ni na oso yebi ko iko pesa so ni na oyebi makasi na Turquie. Bon, Turquie, tout ce que nous avons en Tanzanie, on a jardin de deux, tant que les quatre rivières, on a Panzana, rivière, mon comme on a la carte. Turquie, donc, moi, on a que nous capons en deux, ceux qui ont nous dans la émission, il y a Tata, no, on a Eden, pour éviter sur le bel akiwana. Merci mingi. Ba mabele nyonso oya ba les sept églises ezali na mbele ya Turquie ta Noa zaza Noa ekendaye kusuka na montagne wana Arara ezali na Turquie. Des places on a peu presque ba les sept églises nyonso eyayi kosala nini ko se bâtir. Donc eza bongo. Mama ani tolobaki ete tokolobela ba les sept églises. L'église liboso lobaki eza Efeso, n'est-ce pas? Ni atela biso un peu église Efeso ba makamino oyebi na église Efeso. Ou bien pesa biso nanu position physique et géographique il y a mabele ya esika église ya liboso ezala ki Efeso. Bon église ya liboso ezala ki Efeso. Bon na kat na Efeso donc na ville ya Efeso makambo ebele leka ki wana donc église yango ezali Saint Paul mutu abimisaka afungolaka église wana yena Silas. Donc tango babeta makwana baswaka plus de 40 fouets you know donc elekelaka kati na église wana. Donc il y a un bango pe yem tafungolaka église wana. Donc bon maman ali na banza moi moke na kati yote ne pour la bande ko ba wela ko pesa so correction ce n'est pas que tant Silas na Paul ba beta ma 40 coups de fouet wala na Césarée ezaka na église à Efeso parce que Paul akanga mbala ebele mais continue na yo na raison que oui Paul na Silas bakanga ma libe na ville ya Efeso na tama na osa misala ba évangéliste continue na yo mama ani wana ezaka ko bande ko ba beta mon ki ba bakute mais solo oza na raison que mama Paul na Silas ba beta bakanga ma pe na ville wana ya Efeso continue na yo. Donc na Efeso wana temple moko zala ko wana ya Diana ezalaka wana donc Diana wana zalaka mama moko makasa zalaka na 12 mabele na ya Efeso wana temple moko ezalaka wana donc ekeko moko donc nzambe na bango ezalaki ya bazako benga ye Diana donc ekeko wana ezalaka ya mwasi ezalaka na 12 mabele bandimelaka na ekeko wana ezalaka na kati ya temple wana ke soko sana problème obotaka te okende kuna donc bazako sambela mpona ekeko wana akopesa yo makasi oboti force ya mwasi na mobali soki eza te ekeko wana ekosunga yo nde oboti baidolati nyonso bakosalela bamipanganza nyonso wana eza koleka kuna donc bato bazala koluka kokende kuna mpona okende kozwa kosala baidolatrie baceremonie nyonso baidolatrie nyonso eza koleka kati na église wana mais église wana ezali Saint Paul moto afungolaka église wana ya Efeso mais bino moko boyebi na ntango ya lelo oyo baeglise ezali ebelebele oyo ezosambela nzambe ezali baoyo bazosala babali baza na kati donc oyo bale wana nde bato balingaki yango mingi mpo bazalaki kozwa babénédiction na bango babamai bamafuta babikengo bakopesa bango bikengo nde wana bazalaki kosala donc yango moto eza koleka mimi na église wana mais Saint Paul alingaki biloko wana te alingaki yango te yango ayaki kote ya bango lisusu donc bongo
nabanza aussi kopesa so position géographique to bamakamini ezakoleka na église ya Efeso ngai naza na makamini ya kobakisa te sino ke bamakambo ebele eza koleka na baéglise na biso lelo oyo na mpoka lelo oyo tokotante mpe kotala mpe soki koyoko match na nini yango mpe ezali koleka na baactivité ya bavi na biso na l'entretemps bisika oyo mama ani okoya komona ye te na cadre kaka ya kopesa détail parce que avant olobela bato fo oyeba vi nini bavandi mboka nini bavandi oyeba mpe merci na bango bizaleli na bango makambo basalaka pour mpe koanalyse bato quel genre de culture mpe baza na yango condition civile culture ya bato eza na influence mingi na makambo nzambe ce n'est pas que oh parce que biso nyonso bachrétien tozalaka bachrétien tozalaka bana ya jésus christ fo tozala na fi ce n'est pas vrai bachrétien toyei kozala na bapays ebele na monde mais chaque nature ya un chrétien eza na influence ya milieu mpe avandi ce n'est pas que baaméricain parce que basambelaka jésus baangolais basambelaka jésus banamini basambelaka jésus baafrique du sud basambelaka jésus ke okokuta mpe kotambola na bango ezalaka ndenge moko jamais influence ya chaque ville eza kodépendre mais mama ani tika oyeba ete mokili oyo nyonso ya kote bamoyen orient ezalaki na se ya contrôle ya baromain oyoka ete jésus christ mpe azalaki un citoyen romain bapaul bacitoyen romain roma ezala kocontrôle ti bamboka nyonso tozali kolobelaka oyo ezalaki na bale 7 église oyo jésus christ ayaki kopesa révélation na ye okoya komona ete mokili ya baefeso mama ani ezalaki deuxième ville elekaki monene après roma na bacontrôle ya baempire romain ezalaki ville ya kosakana te ndenge olobi ezalaki très intéressant eloko esinteresaki bato mingi na mokili oyo ya efeso ezalaki ekeko ya Diana to temple ya Diana temple ya Diana ti lelo bato bamodifie yango na banza tokolakisa bino midulu yango bato bazala kokende kuna kosambela ndenge olobi mpona makambo tali basi na mibali bikobo mais surtout mama likambo yango oyo baartiste baza kozala na ville wana efeso mbongo baza kokotisa ya kodesine ekeko wana ya Diana même si na 12 mabele bango oyo tsamata 24 mabele 50 mabele pour que baza koteka ka musoko sombe ekeko yango okenda ndako na yo ozokanisa ke oh yandi bien yemta yemta opesa makasi bolingo pe mobali oso yoka déjà quelque part était moi ça ngaka na mobali azo kokate pa koti nzeka boso akopesa ekeko wana kekeko oyo sala boye pa osala ka obaye mobali akoma zoba akomisoba bato bazala kolokoza biloko wana mokili ya efeso mpona dominance eyali kokoma ete polo ndenge olobi ya solo mama ani église polo eswisa ye mutu mpona kotelemisa neti efeso ezalaki te ezalaki église ya matata mpona kotelemisa polo kudeza avandi na bango poussin na ville wana ya efeso ya koteya mpo bato basala nini babongola mitema batika makanisi na bango ya commerce ya kokendaka na bandako ya Diana kokenda za bapuissance ya ndenge na ndenge nde place wana baartiste bataliboso business na bango salani ekoyaki plus ville wana activité nango ezalaki bato bazalaki kosala basport ya bagladiateur nakolakisa bino ti bababele wana baterrain wana bagladiateur place baza kobundela baguerrier misala nyonso yai komona ete business na bango esali nini ebebi likolo ya misala ya Paulo na Silas kosala nini koteya liloba ya nzambe balanda basumu basala idolatrie te bandimela kaka na jésus christ donc bandimela yesu nzambe mpo nzambe moto akapesa bango oyo nyonso baza na besoin nango donc bango bandimi nyonso mpe balandi Paulo mais sikoyo business ya Diana ekokita mpona nini moye bateka babikeko na bango wana eza lisusu te moye bateka susu mwa mafunda na bango wana ke bakafunda oyo tanga kolamba biloko apa batia na kati bampungu nyonso wana ezalaki soki kosalama te donc babusiness na bango wana nde eyaki kokoma mpenza donc bazalaki soki kosala mpongo te nde baye kodeklare ke moto aye kokwesa affaire na biso oyo ezali sempower alors fo totelemela moto oyo merci de place na Saint Paul na Silas baye kokanga bango baliaki susu prison place babengani bango bakimaki et puis Saint Paul okoya komona soki otangi mikanda ba actes des apôtres aye kotika peti na ye mwana ya moke ya Timothée anatana yo sirve nini église oyo bandeko makambo nyonso ezali kolobela nanu tokoti mpena na mokanda ya apocalypse na place oyo jésus christ aza na problème na église ya efeso teki ye toza koya mais toza nanu kopesa bino babule mpe mpona kobenda ye mpe baesprit to makanisi nyonso ensemble mpo boyeba que signifie ville ya efeso mpo boyeba ntango tokokota mpo boyeba mpe mpona nini bamakambo nkolo nyonso azali contre mpe église oyo ya efeso okoya komona ete
na kata ville oyo ya Efeso ezalaki église elekaki monene parce que basantu nyonso presque bazalaki wana mpona na église ya Efeso ezalaki makasi alipesa biso mpe quelque bafigure to bakombo ya bato bakoki kozala très clair na bible ke bakutanaki na mokili ya Efeso mpo ete église ya Efeso ekoka kozala vraiment église ya makasi mais dirigée par un petit seulement qui est Timothée. bazalaki ebele mpo ozomona makambo mabe elekaki wana na ville wana yango batielaki bango bato mpe ya makasi Timothée azalaki wana Marie mama ya Jésus Christ mpe azalaki wana mpe Jacques petit frère ya Jésus Christ ye mpe azalaki wana na ye moko Jean oyo amonaki emoniseli oyo ya les 7 églises oyo tozolobela lelo oyo na Polycarpe ye mpe azalaki wana donc batiela bango bata makasi comme ça balendisa liloba wana mpo mabe elekaki mingi. Merci okoya komona ete sikoyo awa tolobeli makambo ya